Mbote bandeko balandinyo sur MK Yokani Télévision. Merci de votre fidélité, merci de vos commentaires, merci de vos encouragements. Musala nde musala tata musala pe maman na pesi binombo te bisikani so mesani ko yambabiso. Bon Didi à tout le monde. Na bongo na bandina no na koyebisa nzambe ya kela likolo na se o ya pesi biso souffle de vie na tongo ya lelo to sengi merci énorme tata Nzakomba, merci pour na bola mon paix santé lisusu na kimia pe sengo zali ko pesa biso na dekani bongo na ke ko senga lisusu nzambe oyo matondi mingi pona bola munaye pona souffle de vie ya solo to futi mbongo te me ya PCP liko pona biso parmi ba vivant ya journée ya Didi ya lelo le 2 mars mois de mars ezala lipamboli pona yo efongo la biso nyonso banzela ezala biso bolamu ezala lokola soki oyo nyonso tozwina noté na 2 autres mois qui viennent de se passer si ko yonde singa na biso to réfléchir nini to ko sala pona les 11 les 12 les 10 mois qui nous restent. Na 10 mois oyo ko koyeba ko changer parcours ya vie na yo ko koyeba ko transformer makambo ebele ezaka ka décision nde ezozanga ezo décision ya makasi ko changer okolongwa parasite okolongola ba parasite okolongwa na buzoba okoyeba ko tsa makambo ya bien alors ezo décision ya solo. Merci na Babakouk Nyonso pour la fidélité, merci na Yemoko Mams l'autorité morale ya bango tout. Merci énorme. Merci Dissoussou, na président Yoshua na pesio merci pour la musala na yo Karine Muntu maman Zozo na Inde na pesio mbote pe merci Dissoussou pour na soutien pe nyonso bosalaka. Merci Dissoussou na bao yanga ya chaque jour maman Merfio Meyonga, maman Gisèle Lembe, maman Akfofo Awa de moi, Chacha la maman de moi, Y Abakouk de moi, nani lisusu na tangite Efrazi na pesi mbote na pesi mbote na ngolo ya bouillon de tout le jour de tout le temps na pesi mbote na sila mon combat ya zalaka toujours wana sila mon combat. Merci pour les commentaires et tout ya yo libanga yangwana na pesi lisusu mbote maman Alice Landou de moi-même de mon cœur. Je te salue de là où tu es maman. Nzamba salo bola mwebele nzambe ya mona lisusu mama na ina na ngai nzamba pesa opembu apesa ope ya solo lisusu longue vie pona bola munye sozali nango bana ebele faut ba bénéficier na ke ko pesa mboto na Enoch na pesi mbote sika pi ofandi pe ozali Marthe Bikindu na pesi mbote ya mami longo na pesi mbote na ba mama nyonso baningaka te komona bango bima na public mbote na bino yango wana. Nazongi awa pona na yeba ko sala moi analyse moko. Mais avant na banda analyse nanga na ko préférer total na nos vidéo moko. Après vidéo wana nga na tia analyse nanga ipona loba parce que sincèrement pe franchement soki mutu lokola mimika bongo akomina ko fongola monoko ko loba c'est que réellement moni penza que ça ne va pas. Poto ebi ke mimika bongo azaka na polémique te. Mimika bongo na te asala musala na point bar po yemo kazaka mwasi arelomba mwasi aramuta munoko ya ba jeu kututé mais ce qui bomoni mimika bongo fongoli munoko a lobby c'est qu'il y a un truc qui ne marche pas, c'est que quelque part elles se sont lésées yango nazo tuna bana libungi bino bobe bana la batu nyonso bino kande bo arabien do batu nyonso bobe bana na bango wana bana bino ya kanango normal ezala bien pa batu mususu ndeza la bien te. Papa tu mususu yuka moko kaka bouger bokozo ba live ate ya 4 ans bobandi ko sala bokozo ba live à 5 ans bozo sala bokozo bokomi ko liela na nzoto abatu tellement bozala kana et créativité te na kati na ngambu na bino bokozo ata na nzoto abatu lokwa likamususu soki bomoni mutu akomi mikolo na ko apparaître mingi na SB bokomi ko lukela kaye boko betela kaye ba pic muke pour aluka problème pono mona que batu bo baza sans scrupule sans manière sans soni en plus. Moi na bino ayeko diembela succès sila ayeko diembela moi na biso po apesa ye moi balobela taye po bachake kate apo bino boloba ke bosali eloko bien et bosali kitoko soki ndenge nini en quoi moi na wana akoko simba sila non Seigneur Jésus mais batu nazesa kutu ye bongo na lekena mama bino ya succès apo mama bino ngo na ye basangani ensemble mwana na biso ka Michou Bombo l'équipe on a succès mais bo na soni te bo telema pe bo ya oloba vraiment mwana mwasi yo faut pas délivrer yo mon collègue kindoki ezalaka bon kindoki soko uti na mobanda bo mwana ozokola ezalaka na bandenge moko bo ezalaka mais toutefois na tiki bino boyo kana mimika bongo nini ya lobby et puis moi je reviens après
pour donner mon avis. Non, c'est sa manière, il y a un problème. Non, le problème, là, Cameroun, on a nécessité fille attachée de presse dans le lycée. Il y a un lycée période, on va dire là. Attaché de presse à 100 $. Na baxé lioté bien dem du bon na ko landa n'importe comment ben na makamu mama nga no travail ko bambo so on musala te bat batse no nga no travail ko so Mimiga bongo non tika boeko ana pour lycée l'école en déontologie moins vraiment loba ta maman loba ta attaché de presse encore il y a combien $100 kaka. Il y a solo on est attaché de presse à $100 dans ça la pardon maman nata nanka libre boye pour nos olanga donc attaché de presse nyo so wana ko finga nyo so finga la bateau ça pour pas boire que le moins 100 il y a beau souffrir il y a encore apparaître oh il faut boma baté belé les gens veulent apparaître les gens veulent sala musala na yo bien zwambongo na yo gagner mbongo na yo sala ba faire et komata malembe kokoma yaya na kofinga bakulutu te nde kokoma mutu ndeko mutu moko te atonga na kofinga ka batu azalaka te ezalaka te ezalaka mbongo akisi ezalaka mbongo moko nzambe ye moko deja atyelango mopepe moko ayebi deja ke mutu oyo nyonso akenzelo aza mwana libungi donc kofinga nyonso ofinga ya mikolo kofinga nyonso ofinga bayaya kanguri demi dakar ozalaka noka 100 donc nyenganti mibale 100 point non yango on a un problème ba perruque yango on a un problème ba lisseur et tout ça là faut en avoir problème belé parce que sincère franchement nazomi tout na ce qu'il faut finir la batu na degré finir la kana ka pona 100 bon mukolo mutu mo proposer moi 500 o ça ndingeni pona musalo to sala ka o ezana batu musuba yela biso ba $500 ba $1000 andimi afuta 3000 o fingele muto bité na o sala te papa na o sala te oh pona nini na bi na osala te papa parce que ngai na moi ki bondimi o naza nango na moi éducation ba parents moi ki bonzambe naza nango ya ndambu wana ya mukela kete wana na moi ko respect nanga na moi respect ya ba parents nanga ya famille nanga il y a certaines choses que je ne pourrais pas faire peu importe de l'argent atambongo pesinga na osala yango te pona respect nanga na ya famille nanga. Parce que sur les réseaux sociaux, il faut savoir une chose. Sur les réseaux sociaux, il y a des zoba, mususo babata ma bando encourager au kak. Pendant que yépe a zoba, a osala ilo kwanate. Mais à quoi y a un commentaire à encourager pour ça la bêtise, oh y a osala jamais. Ba misuso pe oromo na jamais na kati ya bêtise, mais na commentaire à ça la faux compte à encourager à yo osala la bêtise moko boy. Wana yo zo mona yonde yanki, yonde danger. Obeti bien. Finga bango, yo zo yoka gou. Or que c'est ta famille qui est démasquée comme ça. Ndetozo mona bisika ni bobi mela pe bo utela. Po ata bino moko. Comment est-ce possible? To kene nango lolenge oyo tozo réfléchir. Nga linga pena to réfléchir. Seulement pour un $100. Mutu oyo sa yela ka musala olobela yete. Oya ka ko finga soko longwe pati melanga okei pa ya so vani pa si la bisalo lali pa si la bisalo ti oye ba selo ko sala te omoni batole so ba ke pa si la bisalo yango ko yinango ka pona $100 ndo yinela ka batu makasi $100 yo aloko ambasu donc mbasu ndenge zawana ya 300 francs au sepeli aloko ambasu parce que ngana ko ndima te ngai vraiment ngamire ndenge na vani na kiti boy mutu moko pa yeko pesa nga $100 quand les $100 on se changer yango ka et le bino ata grand frère nga zongo kango na batache tala kango wana des $100 etikali $100 soko kiti encore na se o sombi ka ke loko na ndenge ko silo koyeba te ba besoin kaka ya soin ya ndako ocha moi parfum en toilette ocha moi nini ya cuve ocha moi nini oyo romona ka déjà $60 c'est $70 eke. Oh, on attend ko kota mo somba moi shampoing na nini soki shampoing kaka ya pamba na nini oh esili. Siko moi je me pose la question de savoir. Ndenge ni bosalaka. Donc pour oyoka bien, il faut finir combien de personnes pour pas payer sota moi $500 to pas $1000. Na yeba ite ke zalaka ya $100. Donc yo walo kwa mbasu. Donc so ba pesi na bango yo mbongo mukie. Mais t'as la haine oh là t'as contre si là t'as la haine oh zo fingela
ba yaya na yo haine. Et puis batu wana baza batu oyo ba travaillera pe na patronne na ya pesa ko $100 to réfléchir. Bon, on se continue place offre ça. Moi je pense soit qui attaché des presse sango ezala na kaka couverture po bo sala ka ba crime na bino bo mesana ko sala wana ya ko finga ka bato matin midi et soir au lieu ya ko non. Je cherche à comprendre, je comprends rien. Je suis dépassé. $100 wana ozokizara ya mafinga. Ezalaka ya attaché de preste. Ezalaka penza ya mafinga. Po soki ba mikolo nyonso bakomi ko lemba boy, bakomi obaye bino, bakomi bazui na position. Eza poani. Parce que Mams jamais en aucun cas Mams akobenga mutu apesa ye mbongo moko quelconque pour na sala service moko quelconque parce que déjà rien que son nom se quand tout Mams nenga zana ye moko kaka aza égérie ya nyonso ye moko aza égérie ya nyonso ye lamba ya sapatu ya tout sauf l'autre. Tandis que bino pobo vivre il faut ça la combo na ye. Donc na kati ya koluka muta lobela ye ana ngo besoin te po de grâce au mite kaye moko eleki makasi mingi et donc ça là que même bino bo survivre na moto na ye. Donc bino so bozo résister dans likola moto ne parce que bo ça là ka effort ya kolunga bo meka ko se comparer na ye pendant que vous n'avez pas de côtes, vous n'avez pas de la taille, vous ne faites pas la taille. Donc Mams mutasala rapenza existence na bino sincèrement. Mukolo kolobaka tiki théâtre he ko fanda. Je vous jure bino mo boko mona na TV awa makamuni ne ko salama. Boko mona na cette chute libre ya batebele parce que son existence permet à ce que certaines personnes vivent. Même ses ennemis vivent aux dépens de Mams. Même ses ennemis. Ba vivaka na dépend ba yebi ke soka lingi maboka tiki musala bango pe ba kufi. Pour le moment, on appelle ça la population, ça le coup, vous nous mensonge, et ça n'importe quoi. Bah et puis que muto ça la rapenza makambo na ba norme internationale, na ba norme isengeli za la rayewana. Alors il faut y a télémakaka, bende les fois za la téléma pour sauver moi ba njengeleke ba parasite baza pene. Ba Disney, ba lia ba mela ba vivre. Pour ceux qui bongo te kozala et kozala moi passe pour na bango nyonso. Ma sinzamba pambola po. Tu es même une bénédiction pour tes ennemis. Tu es une bénédiction même pour tes ennemis. Et puis, ils savent. Elles savent que vous avez bénédiction pour Nabango. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut y a foutaka. Ba finge la gaye yo. Po ye ba chaye ka. Sans qu'on finga yo. Ye ba chaye kate. Donc, comprenez que. Il faut comprendre que. Et mata. Ba kande zo continue comme mata. Parce que, au fond, ils n'ont rien à vendre. Il faut pas dire mais la Mams parce que Mams ça a bénédiction na bango sans Mams bango ba hôtel la matin ah mais quand nous pena ka sali une semaine azobeta ka lisola maman na bango sans kokoti sa kombo ya Mams sans kokoti sa kombo ya batu okomona que a hôtel la matin d'ailleurs déjà ta la maradi soupete toleka bango ba sa misa tongo midi pour ba hôtel la matin biso to yaka mwanda moto sali to zongi to kei to bungi et tout ça là ngai kutu nazolinga na maintenir atani ni po na sala ka soupendate. Mais na ozonga musala na biso de abongama bo benga pe mwana bino alandaka mamuna sala kawana alemba terrain ako bino na kolanda mwana bino mo bimisa bo alemba terrain azoka batete la bo ba menda yemba na yebo akenda pe akufa omoni soko zo bilandela soko za na makasi ya ko créer te innovation moins mbala moko à court d'idée mais les silio zo ba ndeni o continuer loko ngote or que de ça te na ba facette nango tozoya boza aka kimia problème ezate to lakisa bino ke biso nde bakolo ide ato yibi bakolo eloko akaka mokolo eloko maître otikala ka maître élève otikala pe ka élève. Donc sikoyo Mams il faut azala pour que vous survivez sinon vous ne vivez pas, c'est ça le problème. Et sikoyo boyoka kanda à chaque fois que mutu alekani pa ma ngana zolo baka botala kaka différence mimika bongo passage na na SB na mimika bongo passage na ailleurs pas na bango impact ya solo eza wapi impact ya solo eza wapi
Si ko so ba yoki impact bongo mutu aya sali eloka malunga akei bango miteme baby na mutu ye moko azo sala ye moko yebi ko sala différence abi pena place ba tchaki nga ndenge na jouer ba retomber nango ba retour nango non ande place malunga il faut ba bayebi no pourtant yo moni ye sikwa ke ko jouer na SB yo yoki mimio titi pendant que ya osala musala na ye malamu bozi bo bandi ko finga ye topo alobi que pas si là c'est bon ça va et tout ça là yo bandi ko finga ye pendant que ye tanga uti ko tourner kuna amoni ba retomber ya malonga makasi 15 000 fois plus que panabino ba mananga ata bino moko yo kutu pona $100 ata mambo pona $100 ata mambo sala pona $100 ondimi ofingi sa famille pona $100 kaka ondimi na yo pena niata pena réputation ya famille mobimba mambeta oziongo niati yango zotambola likolo nango pona $100 kaka donc 140 000 francs oza so lo côté na minute lelo yo ndimi na yo oza famille na bino tina mabele ozotambola likolo nango ozi réputation tina mabele otambola niati yango lokwa muta ofina kwanga yaya siko mutu pena ake a tourner quelque part à sentir rapport ou memé lié na musala na ye à sentir rapport ya bateau babakisa mi na répertoire na ye à sentir rapport ya Western Union à sentir rapport ya conseil à sentir rapport sur tout le point te avant d'ana talaka yo a sepelisa yo po yo oza nani wa nani na mboko bo ba nani na mboko po afanda ndimela bino buzoba na bino bosalisa bango ba théâtre pola et kendaka nulle part et pesa bango impact moko te ezo matisela bango eloko moko te ni répertoire sali na ko sala théâtre na ko silisa na ndengo banani na ndengo silisi ata appel ata muta malonga ata azota aloba ke non zwa boye mais là c'est que pour tu jouer kitoko to po sali musala boye a sentir impact moko te avant de libino ka po yende mo bobe na binoko po yenda ana besoin ko évoluer te na vie yoko tu $100 ta makambo zo sala siko yeso ka zo impact afanda na ete kutu mimika bonga bataloba na ye na makambo wana te mais soka komi na niveau ko loba parce que ozalo kwa mwandoki mwana moka alia kindoki kala siko aye siko pa mikolo siko zo ko meka mikolo po ba yebisa tester soki pa arolia mutu pe ya mukolo siko zo ko tester ka mikolo soka tala soki kindoki na ye komi ko fonctionner et longo na rolia bana batu e matiki mukolo ndamba mona yo yango ya batu mususu biloko mususu nzamba pimela bango na tina koloba te kokota te ye pena pona nini nzamba yebi po soka azoki pena zi batu nyonso azia pie yo je vous dis na yebi te ko kadi kiasa mais mimika bongo félicitations. Parce qu'à un certain moment, il faut savoir classer une personne, le mettre à sa place. Parce que na Kishasa ou lelo comme il la neti, impolitesse c'est comme il ba grade moroboy. Donc si tu es assez impoli, les gens pensent que ya sakanarata ebi koloba, tu es impoli, il y a pas autre chose à dire. Osa impoli, mal élevé, mal éduqué. Quand on est mal éduqué, né remona que batu na bino ba mal éduqué so bo sangani, bozo mona on dirait que ko finga batu yango na nde vie or que za vite ko finga batu yango na nde yo yebi o nga basakana kana ngate basakana kana yo nani so ba ni basakana ba basakana no tina suka pe bien wa apene loko sala mutute mais siko ba réputation na ba famille na biso et empêcher biso to sala certaines choses ba famille na biso pe ki sera biso ba biloko mususu et na biloko mususu famille elingi te o sala yango parce que o ko fingi si sa famille alors pour ceux au fani na okimia otali obite bêtise na okota te o na osala te parce que kombo ya famille na ngai na lata ya mutezo pekisanga. Mais je vous dis, il y a certaines familles oyo bana déjà babanda kozwa ba charge na bango depuis kala c'est pas mal mais charge yango bazeli yango na ndenge nini tellement que notion ya morale ezalate na famille basala bakindumba bamena ba vie moko boye no bazaka suna somo ki mukolo te parce que tellement bazora dia ba papa mikolo ba papa mibimba ba bimaka na bango nde salaka que romona moyen ba respecter mikolo ezate parce que azo supposer que ngai kutu de na bimala papa 50 60 55 nini oyo yo siko yo ya na ngai ya quarantaine d'années na osa noni na okele na o wapi a monoka pamba. Pourquoi? Parce que kindumba kanda ya kindumba asala po ameka ko
ko survivre nde mataka na mutu soki mati ya koyoka susu mutu moko te a respecter mukolo moko te. Et cela il faut que vous compreniez yango parce que moi na wa botami na kati ya ba parents normal o ba éduquer kaka de 0 à 17 ans au moins ba pesi ba base ya solo. C'est très difficile pour cet enfant là de changer. Yango mona ka Bible elobaka ke o instruire mwana na ona nzela nzambe po mukola kokola ko s'en détourner te. Bible eloba yango parce que ayebi que ce qui base ya mwana eza bien ata koli a obunga te. Mais bana oyo batekaka milimo baza na déficit déjà éducation depuis ba famille na bango baza na problème ya éducation familiale. Okomona bango ne se balata uniforme moko bêtise balata uniforme moko insulte, même entre eux ils s'insultent. Mutu ya bongo eza pasi po bongisa ye na réseaux sociaux po yebisa ye ke loko oyo ça les a bien a ko comprendre ngote pour toute sa vie tout ce qu'elle sait faire c'est ça là. Pas na bango ko finga neza normal pas na bango ko manquer mukolo respect eza vie na bango ezali ndenge ba kolisela bango yusko yo yebisa yini. Mais si ko biso tozo tuna ba yudasi oyo bana balibungi oyo bino botelemi lelo ba mikolo bosi bocheli bango nini oyo bocheli bango libaya poto ko buka ngo to lambila mama na bino tango bozo sala ka makambo na zo monaka poye mutatinda ka bino zo monat tamba ya kozongisela bino babani ko sala bino bano tanda yo bino ya koloba o batuna bango bazaka ben poli metango mokili mobimbe zo mona ezo tala ezo lobelo kote ezo mona ezo tala ezo lobelo kote. Mais tango bakozo batandi yo wana tango bino bobandi tango mwana na bino botindi mwana bino Yudas ya libungi botindi ye aya koluka makambo bozi bobeti maboko bolie bomeli soit disant bokanisi soki bosali nini nga na yebite. Or qu'on a compris que vous avez un problème de popularité, il faut pas dire melana michou. Vraiment c'est grave hein. Yango mokilo banga mwana musozo mwana boyebite lo bia ko manani mokilo banga donc belle vie comme yo diembela publicité et pas un michou. Vie compliquée. Je vous dis vie ezandenge. Yango na zebi soki nzambe si atiki yo. Makamu be fort ne sozo fourni et comme en vain. Nzambe soki atiki yo lokwa Saül. Autant qu'elle ne peut s'éteindre au fur et à mesure aux réalisés te. Nyon sozo ça les aussi balisés parce que tu as tellement fait du mal. Le soubassement de tes problèmes ça makamabe. Makamabe bolambi bo pelisela ba moto po bo pela boza la place boza. Nzambe siko aussi lisabino kana lolenga nzamba longola koni moko simana mosusu wana yo sikozo mikosa kazaka ka orke nzambe si akendaki po mukolo chute libre ko salama botala ka ndenge zo kendela bino mo botala ndenge ekendele bo sentir pendant que ndeko pena veut dire souffrance pe minyololo ezali Nzamba tika bino depuis kala parce que vous étiez là en train de colporter le mensonge. Vous étiez là en train de concocter le mal, faire du mal aux gens. Nzamba lingaka bongo te. Nzamba lingaka bongo so bo vandika ba kombo ya batu ko nuire batu mususu. Ko maintenir batu na situation moko po ba ya ko senga rabino ka ba sala rabino lolombo. Nzamba lingaka bongo te. Yango nzamba tika bino déjà. Ndenge boza wana bozo ke na déclin bo bongo wana bo changer bizaleli. Même tout ce que vous chercherez à faire maintenant, ça va plus marcher. Demi daka finga na yo ndengo lingi e ko sala eloko te. Moni lelo ba tu ba komi ko comprendre. Na ba mimika bongo ba komi ko loba. Tout le monde maintenant comprend d'où venait le mal. Tout le monde a compris aujourd'hui place nini mabe banda ko uta ba to banda kanisa ke banda uta na SB. Mais balobi le temps répare tout. Laissons le temps au temps. Lelo miso abatezo mona. Ndeni batu bazo ko luka donc baluki ba fingi ba sisi ko finga bazuite. Bazu mwana na bango ba komi ko tinda ye et pas ya michu. Po ba luka kaka porte. Nzambe atumba bino penza. Misala la bino bima pena na poasa lisusu bien. Ba kanga bino pena na kindoki na bino bosangisaka. Mais botika lo lenso na TV. Bolingo ko sabiso ndie bino soki ndenge nini. Mais pour un $100, éducation, je suis fier de moi. Je suis vraiment très fier de mes parents. Parce que papa nangai a ebisa lobby, réputation. Papa n'a pas lobby, ta personnalité.
ne vends jamais ta personnalité. Attends nzaleleki. Côté ka personnalité na ote. Attends nzaleleki. Côté ka kibomoto na yote. Tu dois dire et te faire respecter. Attends aux années l'autre côté se faire respecter. Attends pia ke se faire respecter. Il y a de ces cadeaux qu'il faut jamais prendre. Il y a de ces gens qui font jamais demander. Et ça parce qu'on suppose que tu as faim. Jamais. Quand on t'appelle pour ton savoir-faire, c'est ton savoir-faire point barre, rien d'autre. Moutako benganga ite pona musala moko na salaka atinda ngai bisanga que Mireille ndenge zaboye mbongo na atindelo fingela nga mutu. Mireille ndenge zaboye oui, ozana o porte-parole mais sala yango na lolenge on va se mettre sur la table, on va discuter. Je vais sortir mon savoir et on va mettre ça sur table. Ndete kosala musala ngala koko yate na yepa na yo benga ngala butu ba fingi nga penza yo kokotela ngate mais mata yo jamais ça peut pas se faire. Ça c'est un manque de respect notoire. C'est exact qu'on manque et là ko la kisanga ke ngai na personnalité. Donc moi je n'ai rien à dire, je n'ai qu'à exécuter de bêtises. Mais comment vous le faites? Vous ne pas appartenir à la famille. Vous avez un combo, il y a parents, il y a papa, il y a puis ça t'a combo parents, on respecte. Vous pouvez savoir comment parents ont respect quand même. Pourtant on monte sur le terrain, ah comment on boy tel, ah comment on a, oh on a yébara papa, mon comment les arabes, ah c'est mon père, ah c'est ton papa, ok. Maintenant tu œuvres dans quoi? Je suis porte-parole de ma finga. Ah Seigneur Jésus-Christ. Lobata que j'ai fait la promotion d'une artiste congolaise. On est fiers de ça. Et puis quand papa va chercher à voir, l'ami de papa va chercher à voir l'artiste en question, on dit, oh, je vois ma femme suivre. Moi-même aussi, de temps en temps, je suis. Hein, mais c'est une dame que ça va. Hein, parce qu'on en parle à Lina, on en parle un peu plus partout. Hein, vous voyez un peu, ah, ok, félicitations. Mais sinon, et parle-moi un peu plus d'elle. Au balis robini ça va œuvre. Ah Seigneur, et zangate. Mais bien bon na kokoso. Popos, o ba benga poposo. 0 trophée international. 0 trophée à Malonga na ça ba trophée Simanda au Kande Bozwaka. 0. Donc vous avez 0 belé, vous devrez travailler, vous devez travailler. Vous avez encore un long chemin à faire. Mais tellement bolingi matalana yango zo fingi sisabino bato. Yango bo moni so mutakei bo yoka mutema pasi. Yango bo lingi bo concocter lo komo bo linga bo simba misu. Mais petit peu ah non. So on est innocente. Ata bando ki ba telemi po ba lia yo nzambe oya o délivrer kaka. Du moment où tu es innocente, ata bando ki ba sangani combien po ba salo mabe. Nzambe le muta oya ko bimiso na katia nini na bango. Ya complot na bango komo na kaka pa. Et le komo ye ko bimisa. Ndenge moko et il s'attendait à ce que tant où il y a Aïda Yaki, il faut s'attendre à ce que comme on a fait avec les autres. Les autres, on avait des preuves tangibles. Avec Michou, il n'y avait pas de preuves. Donc, on a fait un peu et puis on a fait un peu. Donc, ne bazala ki ba ka ke ndenge zana Michou musala nezo kufa ninga bengi singai na ke panza Michou kuna olongwa SB. Tant on a rebêté l'eau, bon, on est sur le silica, on est silica, on va silica, on Michou, au trahir biso, et puis on va Michou. Doi. Baji ba fandi, ba sali réunion. Je suis sûr que maman va pas à qui va y bagi makamboan. O azalo quoi, montazo, n'a pumboy. Aïe pas à. Ah, Zambelangai. Papa Limbisa, pardon. Ba zui siko yo ba beti so ba bien to sala ngobongo ba yo kanipe bien ba silisi ye pa ya kanisi ka ndenge zana marché conclu et que ta pende simbi ta ko sala boy to zong si boy or que nzambo atika ate doi na doi mutu moko ta ndimi bino batu nyonso ba boy na bango bino parce que to bando sentir da mu pepa solo mabe na bide banda ekoya to banda da ko kebisa mwana keba Mwana keba bozui bo beti tout na maison de nini oyo soki ndenge ni po boya ko lekisa yango wana doi à dernier niveau na Michou bo beti pe ba benga maman na poto. Ce que vous y attendiez là, c'est pas arrivé non. Ouf.
Merci Jésus. Donc, bino bobe bana batu. Na buzoba na bino moko. Mais bolingi batu mususu bobe bana batu po bino boye ko semer désordre. C'est ce qui prouve réellement que même bandika na ba bikedi kuna bino mboya ko simbisa bango touche. Lelo ba comprendre ngo so ba comprendre ngo te amawe. Et ko la kisapena ke bino boya kana sima pona boya ko luka ko bebi c'est la sila musala. Mais nda batika ko pesa bino avalte. Mimika bongo ka ndengo sala ngo bien ngala lingaka opo yo soke leki okendelaka mutu okangie obete mutu tête na yebi yo na la zamba ya la fille de ouf yo zalaka mutu ya esili boko sila na pena kitoko makasi pour à un certain moment je crois que certaines personnes faut bando beta ma pour pas comme ko exagérer comme ça soka a beta minanu et pesa ye pena mayele pena ko zonga ye na place. Pour ni cahier sérieusement, sans débat. Abonnez-vous, partagez, commentez. Bye.